Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune des Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Voilà. Et l'équipe est français, la batte belé, vous avez belé, vous avez l'adoption à Bounia à travers la radio Mont Bleu, vous avez l'adoption à Londres, à Belgique, à Allemagne, à Toronto, à Montréal, à Dublin, à Neuchâtel, vous avez l'Afrique du Sud, à Mozambique, à Pretoria, à Pessibinombote, vous avez l'adoption à Century City, vous avez à Johannesburg, à Pessibino, à Kenmer, vous avez Mbote, Mbote na Bino, vous avez à Mbandaka, vous avez à Yehimbo, vous avez l'adoption à Congo central, Bozana Kimpese, Botenabino, Bosolo la politique et les spéciales. Bozana l'option à 24 communes et à capitale, y compris la prison centrale et Makala. Donc, c'est ma prisonnier Nyonso, ou Bazar Olandabiso Mbote. Tout le baki le lot, la journée, mon spécial dans la soirée. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Bozana Nabiso, Naba siège, Bozana Nabiso, Naba camp militaire, Bozana Nabiso, la présidence de la République, Nakingakati, dossier spécial, le procès. Il y a Vital Kamere, où il y a la lobby face au ministère public, mais il y a Yemorote, na côté na ya kozala na M. Jamal, ne kozala na ensemble. TV radio te le lobo goyo kabilo konyo so to bombelo gote, to kochabino na couleur ya makambo ko banda lobby. Procès aussi la lobby te, lobby ndezali ko banda et kozwa mikolo na ndenge kozwa pote bakata etumbo. Ya kotika Vital Kamere kimia to ya ko condamner ye nyonso koyeba na vérité à travers période d'autres qui s'est procès. Mais lobby de baza ko fongola liboke, lobby monde entier en direct bozala po ngai mo pena kozala wana Tata Malongi Israël Motombo chef de poste officier de permanence to kozala sikawan. Et sengeli ba dossier minene boy. Bato bazala na boke bimingi, surtout ba journaliste to ba militant ya ba parti politique. Tango bozoloba, il faut bozala sûr na eloko lingi koloba. Zala na précision l'information za ko pesa. Voilà pourquoi ngai la journaliste investigation. Ndenge na lobaki na koti bisika nyonso. Ezala na côté ya ministère public. Ezala na côté ya bato yo bakosamba. Bato nyonso wana ngai na koti ya njelo ya na buto a pesi biloko nyonso na za nango na nzoto. Sika awa toza ko réfléchir boke pour te nyonso leka malamu. Lelo na plateau na pourquoi toza na bandeko minei. Bandeko minei ba ko réfléchir na maetali politique. Alors, tozali na ndeko Tochiman qui sombe ou Azali politologue de formation, Azali puis acteur politique, il y a eu réfléchir les cabouas dossiers de Tochiman Mboterayo. Mbote mingi sango na pesipe baimbo kambote mbote mingi. Très bien. Alors vous allez me retourner dans le boko na ya moi c'est sika ngala Azali pas na bino za le boko mobali, tozana maître Tishik Fataki. Il est puis Azali invité, il y a Azali juriste de formation. Mais ayepe les loko kansala biso na makambo maître Mbote na yo. Mbote mingi sango mokonzi. Très bien. Alors na loboko na ngai mobali pa na bileza loboko ya mwasi naza na bilombe pe mibale bazali na présenter pour na bino monsieur Joël Cadet journaliste Mbote na yo. Ndeko na ngai respect na yo mingi. Très bien. Ndeko sango. Merci beaucoup. Révérend père. Merci beaucoup. Alors pour la resugisa ndeko Jenny Kaninda yepe azali journaliste na yepe ko kanisa na maitali politique Mbote na yo. Très bien, alors on va démarrer. Bossolo la politique, serrez vos ceintures, ça n'est parti. Bossolo la politique, tous les coups sont permis sauf les injures. Beaucoup utilisés moyens sur la défense, sauf les insultes, sauf les attaques personnelles. Mais tiens, moyens sur le tiens, vous allez la réchaud, pourquoi vous éviter vous allez congélateur à tambour les bêtises. On va commencer avec Maître Fataki. Maître Fataki. Lobby le 11, Vital Kamere était arrêté, interpellé le 8, il y a un mois passé, Bazué la 4e rue, le jour Ayaki à Zongagité, finalement Vital Kamere a été transféré à Makala, le 9, Basalaki
demande de mise en liberté, mais ça n'a pas tenu. Alors, quand les 11, il y a eu une ordonnance précieuse. Tu n'as pas imprimé exactement ce que je voulais. Je suis perdu avec ces documents-là. Je voudrais avoir une ordonnance qui a été signée, mais peut-être il n'y a pas de problème. Je pourrais quand même me retrouver un moment par rapport à tout ce que je voulais dans ce document-là. Une ordonnance a été signée. Ce n'est pas ça le problème. Je veux savoir à l'heure actuelle, lobby le 11, na lingo pesanga forme parce que batodele bazokanzaki lobby bakatela Vital Kamerhe mbano soit akobima soit akobimate yo lokola motamibeko na lingi na peso lokumu wana yo expliquer lobby eloko nini kosalama po eza début ya procès lobby nde Vital Kamerhe bakokatela etumbu ya 20 ans to lobby bakolobaki azalaki innocent bakolimbisa exactement nini kosalama lobby na maitali mibeko question nezo si plus yo moko. Ok, merci beaucoup Sam Mokonzi. Na sepel mingi na question na passé na landa ki mokolo moko lobaki les 11 nde makambo nyonso ezoyeba na tozoyeba soki Vital ozala condamné to kozala acquitté et tungisenga mo moke pona lobaki bon déjà affirmation nde yo moko salaki bongo ikoka ko plonger pe population mingi na kati ya moi erreur moke po bakanisa ke mokolo tozo zélande le jour J mokolo makambo nyonso yo salama. Donc sentence ekwe ya lobité. Na dossier à Vital Kamerhe, ezali dossier où il faut et tout ça processus nyonso to bengaka yango judiciaire. Tangu makambo ekomi na niveau ya tribunal. Eza na mukando babengi yango citation à prévenir. Vital Kamerhe il faut asamba kaka na makambo bakomele na mukanda na oye azui babengi yango citation à prévenir. Audience zo banda liboso na première étape babenga yango étape ya saisine ya tribunal. Tribunal a ko vérifier que est-ce que mukanda o ba pesi Vital Kamerhe ba vérifier ba forme nyonso ndenge législateur a senga. Est-ce que ba tikela ki délai nécessaire pour préparer défense naie? Est-ce que mukanda na ikomela ki ye moko réceptionner ki yango nde ba benga kango étape ya saisine ya tribunal? Est-ce que greffier o akende ko tikela ye mukanda azalto ou ici azak na qualité? Nde problème wana. Mais lobby déjà problème que s'est posé parce que Vital Kamerhe a eu des documents d'une façon un peu simultanée. Donc il a eu des documents moko les 25 avec des documents mususu je pense bien ça les 27 ou bien les 29. Il y a liboso ezaki na numéro RPT. Il y a liboso ba pesa ki les 25 ezalaki uniquement na numéro RMP. Bakomaki yango RMP 1641 Yami bal RMP 2538 Yami balende ba ko tia numéro RP. Alors devant déjà problème wana pona mutu moko azo samba les 11 document moko bakomi ke il faut aya ko samba na TGI Gombe wana document liboso mikolo lekika momuke ba ko tikele document mi ba babi fa kende ko samba na prison ya Makala. Des places aux avocats, banda peut-être yangona kolobake, mais comment client a biso na des documents. On s'est partagé ndengenini. À cause de partager ndengenini d'une part à na Makala, d'autre part na TGI Gombe. C'est aussi si étape wana tokoko mabona étape ya identification ba prévenir. Il faut pas identifier ba prévenir, ba vérifier identification na bango. Mais aussi ici il y a un problème. Il y a 3 prévenus. Ba prévenir au bazali ezali d'abord monsieur Jamil, ezali Vital Kamerhe et puis monsieur Muhima Ndole Jano. Muhima Jano anazanani. Mutu oyo nde azali chargé à service import na export na niveau à présidence. Très bien. Parce que présidence azana ba service. Directeur ya cabinet azana direction. Tous en a conseillers spéciaux, collège, il y a conseillers, tous en service personnel, il y a chef de l'État, tous en a presse, tous en a communication, il y a service logistique et administratif. Moutou onde mouima azana service wana. Il charge na il qui makambo itali ba importation, na ba importation, mais il azana liberté. Maintenant il se pose un problème. Il azana liberté. Akokenda ko comparaître wapi. Est-ce que document est comme il a qui paye? Parce que le corps va prévenir, va fundi bango, peut-être en complicité, en corité. Il faut qu'on se base à l'ana. Pour nous soit qu'on contredire Muninga, pour nous soit pas qu'on appuyer Muninga. Mais déjà, et pas un mouton, ce qui a été déjà, c'est un problème. Très bien. On va évoluer. Je pense que les explications sont tellement claires, mais il ne manque pas une contradiction. Joël Cadet,
par rapport à la forme, parce qu'il a relevé 2 éléments majeurs. Selon lui, il y a 2 documents. Document où il y a le 25, mon sous apparemment et cause dans le 27. Déjà la forme, on a Vital Kamerhe parmi les prévenus, a combien de difficultés on s'est départagé lui-même, parce qu'il faut dans la prison, mais en même temps il faut dans la TGI Gombe. Il y a un problème de forme déjà. Israël Mutomongana yo, il y a un juridique, un maître, un avocat, il y a un salaka. Mais ngana yo, tu as un journaliste. On a couvert procès à Koutino. On a couvert procès à Mouyambo. Mouyambo a été détenu dans la prison centrale de Makala. Ba audience ne nyoso. Pierrot Bakenga, Moutoa, Azaki président, il y a composition, Azaki na prison. Ils ont collé na prison. TGI Moutoa Benga yo. Mais ndenge eza oza na prison, a opérateur politique. Kolongole kuna, bato bayeba ke Vital Kamerhe akoya, alongwe Selembao, aleki Molar, aleki Bandar. Bayane na Gombe o eza confiné, et oza la passe. Yango batiango na prison. Ezaka ba place, même papa Vano Kiboko. Parce que ça monsieur tout ça ko senga autorisation na TGI Gombe ne a ko permettre biso to ko ta prison. Alors confusion mettre à comme la biso awa to comprendre na ngote. Donc il n'y a pas vice de procédure. Il n'y a pas vice de procédure. Il y a liboso. Il y a mibale. Au moni bato UMC ngana zo comprendre te. Ba créer ba confusion ici comme réalité. Moko la liboso ba bengi Vital Kamerhe. Il y a eu une erreur, il y a date. Au lieu à 20 mars, 8 mars, au lieu à 8 avril. Non, c'était d'abord le 5, je pense. Le 5, ce qui est avril. Le 5 mai. Le 5 mars, pardon. Les amis ont la cible. Le ministre Nyonso ya UNC. Va violer la constitution, la disposition, l'article 97. Ce que vous avez ministre, membre du gouvernement, au qui remplir le rôle, il y a responsabilité à niveau, il y a parti politique na yote. Bango nyoso kambale, makelele, mayo et console tomba, baké ko signé dimanche. A signé document moko, il y a direction politique, il y a des irrégularités, moyen qui les athées. Procureur général près la cour d'appel à Kinshasa, Matete à l'obité, Botika makelele, a régularisé document. Caméra kei. Oebiji pakendai nango. Écoutez combien? 10 points Mercedes wana. Mutuka na ye. Mutuka na ye. Mais mutuka ngo eza écoutez Mercedes wana. Ils ont coûté 175 000 dollars américains. 875 000. Na lobi wana na usine. Bokende eza Bradus de 888 chevaux. Kende na internet bêta Bradus wana. Okoyeba prix nango. Tu dis que la autorité n'a pas de mode. Et puis, quand on est na parking, à Sandeni, à Tikmutouka, en bâche, pendant 30 minutes. Donc, à Nubi, on a un petit magistrat Mourou et puis après, dans 30 minutes. Ça, c'est ce que toi tu dis. Ça, c'est ce que toi tu dis. Yo, Ozakina parquet. On a une zalagité. Mais moi, j'ai les informations. Moi, j'ai vu les véhicules. J'étais là. Mutuka, on se dit que tu divises, bon, tu tiens à franc. Toche pona ba enseignant, toche pona ba docteur, ba médecin ou ba zoluka, ba respirateur, toko zongo combien? Vous voyez la vie ostentatoire, ostensible, Kamerhe na famille na à la kisibiso. Donc c'est pour vous dire que baluka qui confusion et ndenge mettre à la kisibiso et là on va ça la lobby. On va ba confusion beaucoup moko boye pour ba zo préalable. Ba ça je vais revenir tout à l'heure. Sinon ezalokuta. Très bien, merci, je vais revenir. Merci Joël Kalé. Deko Tochiman. Et puis on va terminer avec Deko Jenny pour cette question et puis on va entamer la matière. Alors, vice de procédure, il faut départager les deux parties. Maître Alexis qui a vice de procédure, mais à 8 vice de procédure réalité, parce que TGI a la saisie, mais finalement, ça pèse jurisprudence, il y a mais un autre problème aussi, Maître avait évoqué le 3e prévenu. Ce qui a été, et vous avez un problème parce que le quorum ne sera pas atteint. Alors, moyen à évoluer, vous avez la difficulté à un certain moment. À moins que peut-être prévoir qu'à ce stade, on n'a pas besoin de lui, mais au fur et à mesure que ceux qui les besoins se présentent, on pourra toujours l'inviter. Merci beaucoup, Ndeko Sango. Je crois que Mituna na yo ezali clair. Mais nazali koka moi Ndeko a commis na considération sur le train de vie de Vital Kamerhe avec des fausses informations. Ndeko Joël Kadé
il faut que banga nzambe koloba bosolo na peuple soki ozali na kanda na moto to likunya na station politique na ye na combat na ye il faut que se définir koya na politique koya na TVT pour na koloba ete ozali journaliste parce que makambo ozali koloba ezali lokuta. Je voudrais kozongisa makambo maître alobi boye soki ndeko oyo azali prévenu te lobi ezali à peu près soki na comprendre na ba terme simple ezali journée, il y a identification, il y a procédure, ce qui telle personne et telle autre va recevoir bien. Sur le cas Oyo échéant, Oyo Vital Kamera Bengami Kosamba na parquet, il y a grande instance, il y a Gombe, na Makala en même temps, c'est au parquet Kuna va se saisir nango et non à lui, bah d'accord, to banana procès Oya Awa, ou alors to reporter, to Bengisa. Tout consulter parquet à TGI, comment ça se fait que sur le même jour, on a deux situations, quitte à ce que parquet à TGI à l'Oba, bon, n'a qu'au Sambisa Okuna, ou parquet à Makala Lobi, toke Nebiso, Nyonso, par exemple la TGI. Mais sur le cas espèce, nous décombrons comment le non, Vital Kamere à Longwa, c'est le Mbaou, Tia Katissa, et qu'on a la possibilité. Partons de quel mécanisme? Tous en confinement, mais dans confinement, bah, tu vas au fan de Bombete. Dans le confinement, la mesure où il y a chef de l'État, les missions, mais merci. Et que il peut avoir sur les lots, il peut avoir sur un seul endroit pas plus de 20 personnes. Alors, nous sommes les mesures édictées de barrières ici côté. Qu'est-ce qui fait que yo ont anticipé directement, de que Joël Kadé ou Bengami journaliste, au lobby Malamoko que il ne sera pas possible. Ça c'est quand même orienté déjà analyse nayo. Moi, je pense que ma mesure ezali, mais tout cas ezali, on mema mutuna parquet à 100 000 ma mesure il y a confinement. Bah tu vas ça kota gomba ça kobima, ko sukola maboko ko kota et puis kobima. Bah tu vas ça ko kele bon pito na gombe. Donc ndeko, il faut que tika ba fofouyan wana. Je rappelle que Brabus wana ezali lokuta. Ezali n'a pris à 875 000 ke batu bako kota peto ko zonga ndeko apona koloba ete ezali intoxication, il faut arrêter ça. Mais il faut confirmer que Vital Kamere. Oui, et je vais répéter ça lelo. Ndeko Vital Kamere a bandi je vais rappeler cursus ya Monsieur Vital Kamere pour na koyeba ete balobi que politique ezali bongo te mais politique ezali esika o Vital Kamere bandi ko sala na revenu les noté bokalisa te que via Vital Kamere et bandi lelo il a été président de l'Assemblée nationale, il a été ministre de l'information, il a été directeur de cabinet. Monsieur Vital Kamere azali na mwasi oyo lelo mama Amida azali na kati ya immobilier azali na bandeko. Alors, ceux qui vont mourir de Vital Kamere, attends, il a mutuka, yo déduire, mbalamoko pris, je rappelle aux téléspectateurs qu'ils allaient le kuta, et mbalamoko déduire que c'est à Vital Kamere. Tina ba considération de kosango na koko leka ngote que atika ki mutuka na en marche, mais non de Dieu. 30 minutes à mutuka en marche, ndeko ngana sala kango, ngai to chumani. Nanu fonction la politique te. Ça te prend combien la voiture, même à 5 litres? Ça peut te prendre, par exemple, même en 30 minutes, ça peut te prendre 10 litres, 5 litres. Dis, par rapport à Yamakambo, le Moutouazali accusé à tort de détournement des deniers publics, je pense que le peuple a comprendre que Joël Kadé, il faut la politique micro profiter de la pour ça la règlement. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Jenny. Qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à Non, merci beaucoup Ndeko Sango. Je pense qu'il faut tout sunga Congolais. Parce que procès Oyo, il faut la procès à vérité et non procès à mensonge. Pourquoi Nazolo Bongo? Il ne faudrait pas que l'obito assisté na Jemoko Boya gagner temps. Parce que le procès Belé Tokenda, il y a la politique. Moi j'ai assisté à un procès, il y a Vital Kamere contre Wivin Moleka. Comment et Salama, il ne faudrait pas que l'avocat, même ma peuple congolais lobby, n'a jamais à Robin Nathan. Parce que par exemple, Biloko déjà n'a pas dit qu'il y a Ndeko Tichik. Non. Moi je me demande, et puis quel est l'impact? Il y a changement, il y a lieu sur le fond du dossier. Ceux qui parlent bien au Rosamba, na prison, ya Makala, au lieu ya Gombe, na TGI. Qu'est-ce que ça change sur le fond? Il y a que bazo funda yo ke o yibimbongo, bazo funda yo ke o futi kanyaka,
bazofunda yo ke au détriment des deniers publics, blanchiment à capitaux. Ça change quoi dans le fond? Et ça, blanchiment d'argent, détournement et deniers publics, et ça, corruption, et puis enrichissement illicite. Sauf que le bibo qui est dans les détails, ils ont changé dans le fond. C'est que le lobby, autant assister aux alanini et aux alaketouye, ne si cas va permettre que de découvrir fonds et dossiers. Oyo, baza au fond dans le ministère public et pas l'État. Que à l'embongo 57 millions 500 000, non 48 millions et quelques, parce que mon temps va déduire en gros, na o musalo bamoni ya isalamaki, ba facture ou traçabilité. Mais au lieu de que le bail bisabiso mbongo wane kiwapi, allez, ba avocat na ba G, ba zalaka nango, ba on se peuple, non omoni awa, il fallait qu'il y ait ko samba na Gombe, ndenge ba zo sambise na Selembao. Est-ce que azamu taliboza sambi na Selembao? Ko samba na Selembao zo changer nini? Asamba atana Selembao et osale loko te. Très bien. Ce qui est la vérité. Vérité ba lobakango atana Selembao. Vérité ko lobakango atana kitokimosi et ko changer loko te. Mais ce qui va commis na biloko wana oh non te, il faut la likamba mutuka. Ndeko tochimani akwe bisabiso te ke ono te 30 minutes ya mutuka marche et osani. 30 minutes ya catch. Na 30 minutes il y a 10 points à tout le bas les andenge moko. En plus on est en bongo ya l'état, ils en bongo na ngai, ya ko tout la moto l'hôtel. Ils en bongo na ngai en tant que contribuable congolais. Ako tout la moto l'hôtel que 30 minutes et saline. Tant on de ko jouer le cadet arrivé le kamwa 30 minutes. Et ça te que 30 minutes avec ebele to za muke non, c'est pour dire que intention est là qui nini. Ya ko tika mutu ka marche. Intention est là qui a que na koya bon moi 5, 10, 15, 20 minutes, quand tu marches pour m'aller les ala, on a goûté à moto. Alors que Congolais, combien de temps on a gâté bus et zanga climatiseur, taxi et zanga climatiseur. Ticket la mamoutou quand on a marché dans la Malili. C'est ça que nous devons ça. Le côté où on a que Ndaï, Naza. La militaire na Zobima. Oui, donc comment on est juste Salomon Nokia. C'est ce côté-là où on doit contredire. Très bien. On doit contredire le bino Koko Sabatute que est à 875 000 $. Nga linga qui ne temps à contredire. Aïe bisaye montant mususu. Aïe bisaye que non est à 875 000 t, est à 30 000 t, est à 20 000. Nga linga qui aïe bisaye bon mais à l'objet monté. Très bien, merci beaucoup. Alors on évolue, on va entrer maintenant dans la matière. Boza et belé na minute TV go pasuka po boza et belé boche TV boza rolanda nini roleka lobby juste. Vital Kamerhe, Ndeko Jamil Samil, et puis Nandeko Yomususu, comme on a eu Mouyambo, c'est qui quoi encore? C'est pas Mouyambo, c'est. Mouima Janondole. Ouais, Mouima. Limbi Sangandeko Mouyambo, Ezayote. Mouima, Ndemo dans la tangue na Katiza, la psy, c'est Betty Moualoba. Tous en biloko minei, Oyo, Bako retenir na charge. Tout le baloko ya Vital Kamerhe, pour Batomosusu, la baza ba co-accusé. Ça dit, Fundi Bango Longona Vital Kamerhe. Mais d'abord, détournement à deniers publics. Blanchiment à capitaux ou bien d'argent, corruption et puis enrichissement illicite. Mais nous sommes là, et zui, mon boko n'a pas biloko mi balé. Biloko ya ndaku, au bako benga maison préfabriquée, na makambo ya kisi. Toujours bandasko na maison préfabriquée. Et là, on liboso ya ngwala. Na bandi et pas à mettre, et mon tozo malo bangonta liboso. Makambo ya maison préfabriquée, on a deux projets na kati. Ah ouais, il faut que ça explication claire. Vous en avez deux projets na kati. Projet moko liboso il y a 1500 maisons. Na expliqué qui déjà batonyo so bayebi au départ ezalaka 900 maisons pour la 9 provinces, wala l'explication la bato bayebi. Mais finalement to komi na 1500 maisons pour la 5 provinces. Et puis mbongo yango ezali elongo 26 millions, to komi na 57 millions. Question ezali sika en place ezobota problème yango. Oyo c'est que biloko pesa ngam pole. 1. Likambo ya passation ya marché. Et salamaka boni. Passation à marché à 57 millions, à 1500 maisons, mais à 3000 maisons. Et ça, la magaboni. Il y a mis balai, il y a responsabilité. C'est ce qu'il faut commander au Tochimal. Bobo Sanate Bokom. Responsabilité au gouvernement, à Zouakinda, il y a bateau, il y a Samibo. Bayo Karakandengenini. Samibo, moto kamata biloko. Où ta place à Zouya, motia koko, misango ne sika. To ako kamata kaka biloko, atiki à mon apport. Et puis l'État a responsabilité à koko, sango tine sika. Pour le nœud du problème, ils ont des wana. Alors, parce que au bazo funda Vital Kamerhe makambo ya bambongo, moboko na ngozo uta na lupango.
wapi bandako oyo Vital Kamerhe basalaki bango na gouvernement na programme ya 100 jours bandako yango ezali wapi kino lelo parce que mbongo ebimi liboso 57 millions mais biloko emonani te na mboka oyo na mbongo ya mibale ya 3000 kaka mbongo ndambu il semble que ça la londambu ebimi déjà ya biloko nalingi ba explication claire bo beta na biloko oyo siko ozala 5 minutes data bimisa biloko. Merci beaucoup Sango. Vraiment nazo zongiana ko recadrer ndeko parce que eloko moko lobia wa ba avocat na ba jeune na bango. C'est-à-dire il faut appeler ça d'abord valeur na musa ba avocat ba sala kiza ba jeter. Na droit to zaka ni loko ba bengi forme na fond. Okoyi ko kota na fond te sans ko banda na forme. Ils ont le monganga avant ça la moto intervention chirurgicale, il faut nettoyer d'abord zone externe avant qu'il y ait à côté na makamba ko sala. Et puis même à tous les journalistes, à tous les avocats, lorsque vous alléguez des faits, tant que vous avez makambu, il doit il faut obéir à 4 principes. Principe il y a sincérité, principe il y a pertinence, principe il y a exhaustivité na informativité. C'est-à-dire tant que vous avez makambu, zala sûr, ndena ko sango ba ke na banquette na élément voilà c'est comme ça. Raison pour laquelle ba misu soit tort ba ke non voilà ba fundi mutu tel pour imputation dommageable, ezaka par ignorance. Tant que vous avez légué ba fait na droit ezali na adage la temo balobaka atori incumbit pour battre, c'est-à-dire tant que na zolo balikambu boki toli o sango pesa biso de bandele wake boza la sûr que tant que zolo balikambu oyeba ke na la sûr na makambo wana mukolo moko na quelque part ba bisinga ke chef de l'état montre na ya sombe ezali valeur ya $700,000 américains. Alors est-ce que nga intellectuel na yo kaka bon parce que babi montre chef de l'état coûter $700,000 américains, ça dit tant que zo allégué ba fait za la sûr parce que moi on a procès au dans l'état de droit tozo lingelo ko moko raison pour laquelle moi je jette beaucoup plus de fleurs dans l'émission oyo et zo aider mutunyo ça comprendre qu'est-ce qui se passe na mboka na biso procès nyonso soki bandi déjà na déformation des faits, c'est-à-dire tant balobi ke sango aibi e bale côté ya Kingabwa il faut natala nan est-ce que ils ont répondu à principe et à pertinence, ils ont répondu à sincérité et exhaustivité puis informativité. Comment sango ko yiba e bale côté ya Kingabwa osana ngonini ndé na dossier oyo tango yoki makambu il faut qu'on vérifie d'abord que wapi acte accusation ba fondeli Vital Kamerhe na kati wana makambu nini ba reprocher na yango sinon ko koma makambu ya ko désinformer population tango population ba okia que Vital Kamerhe a 400 millions aibi 370 millions si mango bat ba yo ka kono e comme de 48 millions bozo mona comment ba finalement la justice muta komi ko trafiquer ba donner ou bien nini. Raison pour laquelle la tâche journaliste avant qu'on relayer makambu, il faut ça d'abord sur na makambu ozoloba. Alors to côté siko na makambu ya bandako maison préfabriquée. Voilà, makambu maison préfabriquée. Ndeko na ngai d'abord na eko zongi la makambu tuningo lobike il y a 4 chefs d'accusation au bazo reproché ndeko Vital Kamerhe. Détournement, enrichissement illicite, na corruption et puis blanchiment d'argent. Tata Sango Mokondi nulle part na citation on a moni place ba commis dossier ya enrichissement illicite. Et ça d'abord population il faut baye bango nulle part en a kati ya document ba commis que Vital Kamerhe a commis na mbongo ebele na ndenge ya mabe ba commis yango awate. Makambo ba fundeli Vital Kamerhe awo ezali boye balobi boye yena Jamil ba détourner mbongo. Mais ministère public awa na makambo akomi awa a répéter en côté a sali déjà a pesi déjà Kamerhe avantage na document oyo parce que infraction à détournement to bana détournement il faut ezala ke ba pesio eloko ba pesio sango téléphone o pesa ndeko kade yo détourner ngo comme ndeko kade te ba pesio plateau o posa l'émission bosolo na politique yo sali makambo mususu oliko sala bosolo na politique. Alors que détournement ezali boyo zali agent ou fonctionnaire ya l'état ba pesa ki mbongo mo pona musala moko boye yo détourner yango mais a ministère public akoko komabo a créé ba confusion pour apesa avantage na ndeko Vital Kamerhe déjà a commis nyawa a commis que ndeko Vital Kamerhe a détourné la somme ya $48,831 qui était remis 48 831 148 $, qui était remise à la société Samibo pour l'achat et l'érection de 1500 maisons préfabriquées. C'est-à-dire quoi?
bapesaki société wana mbongo mais Vital Kamerhe a détourné sikoyo mbongo wana. Est-ce que société OEC portaki plainte contre Vital Kamerhe kolobake l'État tala mbongo bopesaki nga pona content to salaki et comme melinga ite Vital Kamerhe a détourné parce que ça directeur à cabinet tala compte bancaire nanga ba trafiquer yango pa ndeko Vital Kamerhe mbongo wana ekomelinga te siko soki ndeko Vital Kamerhe a démontré que société wana eza na compte bancaire société wana bandai ko pesa mbongo bandai ko retirer parce que il faut comprendre une chose na makambo tali marché public ba pesa ka mbongo wana tende na ke ko somba unité boy et banimba la liboso bandi boy yo se présenter d'abord tango comme entreprise contractante tango siko batali que est-ce que ça a ba capacité ba ko se référer na direction générale de contrôle des marchés publics ou bien la direction générale des passations de marché ba ko étudier dossier na parce qu'il y a toute une commission nde siko ceux qui va valider yo ko zonga o bandi ko traiter mbala moko eza d'abord ministère titel ndo signaki mais ko banda ko traiter na ministère budget finance et puis banque centrale directeur ya cabinet na cadre ya dossier nde tozo tangango awa ba bike azaki superviseur qui dit superviseur ali contrôleur na programme à 100 jours na zana ngwawa il semble qu'il y a aussi un coordonnateur muto tala misala ndingo sala coordonnateur nazana kombo na yo parce que kaka ndeyo yo sala ki banquette ngape nazana kombo na ye awa mais c'est Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi. Et puis, il a conseiller à chef de l'État, conseiller principal à chef de l'État en matière économico-financière. Comme on a yendeko Marcelin Bilomba. Alors, équipe wana sikoyo, ezaki na ba superviseur na nombre total ya 70. O ba la chargé à kotala, est-ce que misale salama. Mutazo chapeauter ce ko ba superviseur nani ndeko Vital Kamerhe. Alors, awa déjà lo nde ba lobi ke ndeko Vital Kamerhe a détourné mbongo ba pesa ki samibo. Il faut ba démontrer siko ministère public a démontrer plainte nini o société et salaki ke mbongo bo pesa nga pona tonga bandaku et komate mendeko Vital Kamerhe a détourné yango. Très bien. Nani yami ba lo baki makambo etali corruption. Ba komi selon citation directe ke ndeko Kamerhe a corrompre Zamil po azo marché a corrompre na lupango akabeli lupango à travers mwana na ye na Soraya Piana. Nazana programme ya 100 jours awa programme ya 100 jours tango laki concis eza na date ya le 27 février 2019. Lancement nango salamaki na date ya le 2 mars 2019. Ndeko Vital Kamerhe tango programme ya 100 jours oyo ebimi le 27 février wana ya zalaka déjà directeur à cabinet depuis le 27 janvier. Na mikanda o ba koti na tribunal lupango bakabela ki Soraya ezali le 23 janvier. Donc plusieurs mois avant même makambo 100 jours et banda. Comment si ko muta ko corrompre muto alors kazana au directeur cabinet alors que 100 jours et bandi na nte mais ba lo bakio a corrompre à travers lupango. Très bien. Na ina makambo blanchiment de capitaux, blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent est une infraction moko ezana ba condition na yango. C'est-à-dire quoi? Toza na loi o ba bengi yango la loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ezali na disposition moko ezolobake banque soka monika ka muto sa ba mouvement moko suspect na makambo etali mbongo il faut saisir cellule la renseignement financier na système wa bengi déclaration de soupçons. Il faut ministère public atali sakeno depuis kala cellule ya renseignement financier et saisissaki parquet parce que banque wana ki kolobake tozo mona mutu moko osaka ba transfert rebelle ya mbongo bien avant ezate quand bakani parce que awa loi ezali vraiment très rigoureux par rapport très bien merci maître Fatak de Joël Kadé. Réaction par rapport à maître Alobi, il a démontré noir sur blanc, vous avez suivi. Donc il y a lié de rebondir, de recadrer, même rejeter en bloc au Union sur Alobi. Il y a liboso il faut naïb ça ne connanga qui sombe. Qui sombe que à quoi la kisanga Vital Kamerhe Azaki président de l'Assemblée nationale. Obi banda combien Vital Kamerhe teki tango azali na galera. Vital Kamerhe amuto musika na bisota. Toi bani bien. Azana nini atekai banda ko poni atekai parce que azana galère parce que akoyaki azaki na makasi même sa femme Amidala a koloba que a dépassé une bonne année pour mener campagne to yebi makamwa onyoso. Et puis la deuxième chose qui sombe on a quoi biso il n'y a pas de parquet à prison ya Makala na organisation
organisation et instance judiciaire, tous en a au-dessus cour constitutionnelle, après cour constitutionnelle, tous en a parquet près la cour constitutionnelle. Tous en a cour de cassation, parquet près la cour de cassation. Tous en a cour d'appel, parquet près les cours, parquet généraux près les cours d'appel. Et tous en a tribunaux de grande instance, et nous avons les parquets près les tribunaux de grande instance. Natanga droite, mais maître yo na koko yebiso yango. Donc ngai na ko na plateau ate, musa na nzambe pona ko kosa. Et puis na ko kosa te parce que na zana likunya te pona caméra, ata so balongoli lelo, ngana ko remplacer été qui sombe. Na ko remplacer été. Peut-être ne kono Yves qui sombe muto ko remplacer ou mutumsus. Donc je ne peux jamais être jaloux de Vital Kamerhe parce que si on l'a levé de là, s'il démissionnait, il n'y a pas remplacé été. Très bien, on évolue. Ce que je dis, c'est par rapport à la vérité. Na osenga na batu. Batu nyoso na Congo bazana téléphone Android. Kota na minito Brabus 888 chevaux. Kota otanga nani voiture ya caméra wana eko coûter combien? Donc mutu nyoso za na Google na téléphone aye. Akota atuna siko po yeba combien d'argent la Jeep de Caméré coûte. Combien d'argent le bijou qu'il a offert à sa femme coûte. Combien d'argent les 30 vaches qu'il a offertes à James Kabarebe. Mutu andoye mboka na biso. Et puis azolo ba mini réconciliation Kivu na Rwanda. Ma papa atalo moko. Congo eza Congo bien Congo eza Kivu. Soki aliko yebisa biso ke bango ba utu balimba ni réconcilier na batutsi. Il fallait lo bango na neye mususu. Mutu abengaki po aloba liboso wana. Alobaki Vital Kamerhe directeur ya cabinet Félix Tshisekedi akoloba na Kinyarwanda. Poni aloba na Kinyarwanda te. Poni aloba na anglais parce que alobaka amanyolaka anglais malam. Message nezaki adressé na ba Congolais. Entre ma maison préfabriquée. À lobby, na maison préfabriquée. À lobby que déjà procureur a disculpé na nenga sali Vital Kamerhe. Papa, yo moko o lakisanga ba document ozana ba document. Bango baye, nga na mesa na nga na eloko te, net ndeko na nga to na eloko te. Ye azana ba document ebele. Donc aye pour présenter ba document. Mon cher frère Israël Mutombo, Sango Mokonzi. Père curé. Makambo madana bitakwira. Ezaki pona combien de maisons? 900 maisons pour 26 millions de dollars. Kamerae 9 provinces. Pona Kamerhe souci ne ezaki nini. Bayebaki que Félix a kosala na pouvoir 6 mois te. Bazaki sûr que coup d'état et kosalema. Yaonde kona biso akoti na kimuibi. Ayebaki da acha mona na Grèce. Poni batu bayebi que akena osala thèse na Grèce. Batu bakanisi que non akena osala thèse na Grèce. Eh, c'est pour keno bomba mona. Mona Liban, bongo bisika nyoso akena kokotisa mo. S'il vous plaît mon frère ami. Aye, bamati balobite maison 3 combien il faut toucher à 300 maisons. On quitte de 100, on arrive à 300 maisons. Ça, ce n'est pas le problème. Quand tu dis que Kamerhe a pris de l'argent à Kikouchango en Grèce, ça c'est une autre paire de manches. Démontre-moi ici, Makamba blanchiment des capitaux d'argent, Makamba corruption. L'accès Kamerhe a zoomé en nini, ne le connaît pas comprendre. N'a pas maison préfabriquée qui m'a dit à Kamerhe à la place ni ne Congolais Joseph. Sur instruction du chef de l'État. La lettre est adressée au gouverneur de la Banque centrale du Congo, débloquer Mongoyo pour servir la construction des maisons. Kamerhe a commis le gouverneur de la banque. Bongo a déterminé pour la verser au Wapi na EcoBank. Mais Bongo sur instruction à Kamerhe na directeur général à EcoBank, Bongo batine on a Robank. Robank a salaka na yango. Aujourd'hui ici, on a retracé parce que ceux qui ont commandé Banda ou Libanda, quelque chose Libanda, quand vous êtes un opérateur économique national, et d'ailleurs, pour un montant allant au-delà de 50 000 $, c'est un appel sur le plan, c'est un appel qui doit être
fait sur le plan international. Donc ce n'est plus au plan national. Vous pouvez lire, je vous ai apporté le recueil de marché public, malheureusement, donc malheureusement, on offre ça de gré à gré à Samibo. Qui amène Samibo chez Kamere, c'est Masaro, son neveu. Amimi pas Kamere, Kamere a zoué, Amimi n'est pas président de la République. Et là-bas, sur les 57 millions, il y a Mongo, Banque Centrale à Bimissi, a versé dans Robank, parce que tout en termes de marché public, la traçabilité doit se faire. Comment on peut retrouver la traçabilité, la transparence? C'est pas le mouvement bancaire. Mais Bango Baké Kozombongo liquide. 34 millions de dollars. Et on a retrouvé que le SWIFT au Robank à la Kissi, parce que ce n'est pas Samibo qui doit commander les maisons préfabriquées, c'est sa banque qui doit le commander, mais lui doit présenter la licence d'importation. A présenté la licence d'importation. Et puis l'entreprise, il y a Jamal Samir. Ils ont créé quand? En mars 2019. Il y a déjà Moïbi et Bandiwana. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a retrouvé que les 8 millions de dollars pour la commande de maisons. Bon, Moussou Soyo va retrouver en côté. C'est ça le détournement. Corruption. Corruption, c'est lorsque il n'y a que neveu ya Kamere, Masaro, Oyakimi, de Moutoua qu'on négocie. D'ailleurs, Isaka Yé, Moutoua na CTI, et à Gombe. D'ailleurs, vous allez voir que les conservateurs des titres immobiliers à Gombe, en dernière minute, a moni qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le jour de l'établissement, il y a certificat d'enregistrement. Très bien. Ami Betty, photo. Parce que mon avis déjà que moi, danger Moko Ezalaki. Très bien, on va revenir. Vous voyez le CTI. Merci. Avec Massaro. Tu as fini avec le temps. Non, merci. C'est conservateur des titres immobiliers. Merci, on va revenir. Ça le titre, c'est ça la corruption. S'il vous plaît. Le blanchiment d'argent, s'il vous plaît. Avant qu'on vous prenne à deux, on va prendre Tochima les restes. On va rentrer de l'autre côté de la régie. TVza Radio T. Ngai na bandenge na ngana sali makambo na ngai. Ngai na wasango na misali makambo na ndenge na ngai kindoki nange salami. Boka deux éléments. Oyo on s'interrogeait plus na makambo etali banda ko ba maison préfabriquée na makambo ya bakisi. Mais bon on appelle sous côté deux éléments o ba ko talisa, il semble que bakisi ezali côté ope il semble que banda ko pe ezali. Ngana ko lobelo côté ngaya ngani tala ne na chema boko ngaya ngani. Les images suivraient ces 4 vidéos. Bola na bino moko de ya liboso oyo baza ko s'interroger na de o ba pesi réponse TVza Radio tant que zonga qui sont bazwa maloba Geniazwa et puis on va prendre le dernier tour pour terminer. À tout à l'heure. Certains matériels ont déjà été enlevés et acheminés, comme vous voyez l'espace là-bas. Et il y a la province du Kwilu qui a fait le retrait de matériel de 4 centres de santé, dont un pour le territoire de Massimanima, 2 pour le territoire du Diofa et 1 pour la ville de Bandundu, le centre de santé qui est juste à côté de la ville de Bandundu. Alors, ce qui reste ici, il y a encore des provinces qui se préparent pour les recevoir. Et les médicaments aussi, ce matin, on vient d'assurer l'expédition des médicaments, comme vous avez vu là-bas, pour les 2 provinces de Kasaï, donc Kasaï central et le Kasaï oriental. Le gouverneur du Congo a annoncé qu'il y a un gros véhicule qui est déjà en route pour procéder au retrait de matériel destiné au centre de santé qui m'offre
et aussi procéder au retrait des médicaments. Donc le processus a déjà commencé et nous pensons que d'ici fin mars, on pourra déjà assurer la distribution dans une grande partie de la ville. Ce sont des maisons préfabriquées. Concernant l'habitat, je vais initier la construction de logements sociaux, notamment des maisons préfabriquées à Maluku, au Congo central, à Bukavu, à Mbujimayi et à Kananga. Comme promis dans son discours lors du lancement de son programme d'action de 100 jours le 2 mars 2019 à la place de l'échangeur de Limité, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient encore une fois de lier sa parole aux actes dans le domaine de l'habitat. Plusieurs lots des maisons préfabriquées viennent de fouler le sol congolais via le port de Matadi. Il s'agit d'un premier lot de 300 logements sociaux chargés dans 180 conteneurs destinés à la ville de Kinshasa. Le bateau contenant le lot destiné à la ville de Matadi est attendu sur ce même port dans le prochain jour. Ces maisons sont déjà prêtes dans leur entièreté et n'attendent que rejoindre le site indiqué pour y être installés. Un autre lot de 300 maisons destinées à la ville de Bukavu est déjà en route en provenance du port de Dar es Salaam en Tanzanie. Le même port recevra dans quelques jours les 180 conteneurs de maisons préfabriquées destinées à la ville de Mbujimayi, pendant que le lot destiné à la ville de Kananga accostera bientôt au port Luanda en Angola pour traverser le poste frontalier de Kalamba-Mbushi. La joie de la population est reflétée par une pluie d'encouragement au chef de l'État, telle qu'exprimée par ces personnes rencontrées sur le quai du port de Matadi. Parce que ndako to nomona ngezali kama mutu emetsiko mukonza mboka patia poto bongisa ba mutu. Ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est le chargement direct des conteneurs pour l'œuvre de chef de l'État concernant la construction de maisons sociaux. On loue ces travaux et nous disons encore une fois de plus merci au chef de l'État par ce geste qui est. On commençait déjà avec les 100 jours de route et de construction qui vont commencer, qui continuent avec ce genre de projets à notre pays, iront de l'avant. De Matadi à Kinshasa, il n'y a qu'un pas. Le 181 camions ont parfaitement fait le parcours jusqu'à l'entrepôt situé à Kingaboa pour y décharger leur contenu. C'est l'entreprise Samibo SRL, spécialisée dans l'immobilier et le mobilier depuis des décennies, qui vient de matérialiser cette promesse du chef de l'État pour améliorer le social des Congolais en matière de logement. Le choix du fabricant a été porté sur le leader mondial du préfabriqué, à savoir l'entreprise turque Carmod, dont les ingénieurs sont déjà sur place à Kinshasa pour superviser le déchargement et l'assemblage des maisons sur le site. Cette entreprise a à son actif plusieurs projets exécutés dans 105 pays allant des logements sociaux, hôpitaux, écoles, ponts, casernes militaires, jusqu'à la construction de nouvelles villes, dont la plus grande ville située en Irak avec plus de 1888 maisons montées en seulement 7 mois. Ces maisons accessibles à la bourse du Congolais moyen ont la particularité d'être produites et montées rapidement, sanitaires et réseaux électriques compris. Une autre particularité est que ces maisons sont démontables et transposables d'un site à un autre avec une durée de vie minimum de 50 ans.
Fondation déjà faite avec une équipe réduite, 2 jours suffisent pour installer entièrement une maison. Voilà à quoi ressemblaient les discours d'un opposant. Promettre de combattre la corruption au pays. Eh bien, depuis le 24 janvier 2019, Félix Tshisekedi est président de la République. Tout le monde cherche le voir à l'œuvre. Le 2 mars 2019, le chef de l'État lance son programme d'urgence pour ses 100 premiers jours. Et voilà ce qu'il déclare pour le secteur de l'habitat. Concernant l'habitat, je vais initier la construction de logements sociaux, notamment des maisons préfabriquées à Maluku, au Congo central, à Bukavu, à Mbujimaï et à Kananga. Aucune mention pour les maisons des policiers et militaires. Documents à l'appui, l'on prévoyait la construction de 1500 maisons préfabriquées par la société Samibo Congo CRL. Montant global du projet, 57 600 000 $ américains. La compte versée était de 17 350 000 $ américains. L'observation était tout de même surprenante. Les matériaux de construction traînent encore au port de Turquie, faute de paiement. Malgré la perception de cet acompte, Samibo Congo CRL n'avait jamais débuté les travaux. Les jours sont passés, les 100 jours écoulés, les 17 millions de dollars empochés. Curieusement, les projets se métamorphosent et s'orientent vers les policiers et militaires, différents de la déclaration du chef. Une nouvelle société intervient dans les projets. Osmal CRL, c'est d'elle qu'il s'agit, émet le 11 juin 2019 une facture de 57 millions de dollars américains pour la fabrication de 3000 maisons préfabriquées, 1000 pour les policiers et 2000 pour les militaires. Selon les sources, Osmal CRL est une société qui appartient au même sujet libanais du nom de Jamal Sami, propriétaire des Samibo Congo, qui n'avait pas encore rendu compte des 17 millions de dollars américains perçus auparavant. Cette société a été créée le 23 avril 2019 pour la circonstance de la mafia et n'a que 9 000 $ américains de capital social. Pourtant, le 11 juillet dernier, lors de la célébration de la journée africaine des luttes contre la corruption, le chef de l'État Félix Tshisekedi avait dit sa détermination d'en finir avec la corruption au pays. Pour une fois de plus, rappeler mon indéfectible engagement à lutter avec hargne et sans relâche contre la corruption et les actes infractionnels qui lui sont voisins. Mais voilà que la mafia se trouve à sa propre porte. Le 20 juin 2019, Vital Kamerhe a saisi la Direction générale de contrôle de marchés publics, lui demandant la non-objection sur les marchés de gré à gré octroyés à Osmal, sa société des circonstances. Très bien. Selon la politique, Souka. Alors, Congo Web, c'est le top. Hein? C'est le top, c'est le top, c'est le top. Vous allez à besoin d'un avis sur le sondage, c'est le top. Congo Web, selon la politique, mariage de top. Toro le Bapé Nandego Chabani, président de la nation Nandego, parce qu'il nous reste ici apparemment 10 minutes seulement pour terminer. Ok, il y a encore de la matière. Ceux qui auront ça la mise au faveur en direct, pour nous, il y a des téléspectateurs. Dans mon belé bazo comme la mise et belé bazo au sein au examiner. Les alliés pour éviter, mais ceux qui auront ça là quelque chose, il y a un Mokolo TV, il y a un PDG Chabani, il y a un record, ça là où il y a ça là pour que tout le monde repousse à temps. Ceux qui peuvent au boy, tout le tika, mais tout ça c'est en direct. Ndego Tochimani, en attendant ça la mise au signe, ceux qui ne dévoient pas Ndima, Chabani, il y a un Mokolo télévision où il y a un numéro 1, ceux qui ont Ndima.5 minutes na profité pe kopesa mbote place azali ndeko Chabani aza kulu tunangai ouais na banji ete pour la bonne cause pour na kolimbola bana mboka akoboya te tika ete na zonga na ndeko nangai Joël Kade na lobi lisusu na baimboka ke lokuta ezalaka pe etiamaka en place le suka kapa kozala dévoiler omoni mutu na mutuka ndeko alobi asengelaki ndeko Jenit Kaninda alobi asengelaki ngai na contredire kaka te mais na pesa pe prix wana mais ndeko na ngai na banzi ete bino mibale penza bosangani po ete awa bosilisa carrière ya Vital Kamerhe na lokuta mais ngai nazo rappeler bino nani ayebi te que mutuka soki olobi etekamaka ya occasion to ya sika
ozalaki place Vital Kamerhe asombaki brabus wana otangi numéro na facture pe omoni que ezo correspondre na mutuko obeza na internet to ezalaki prix internet ezali prix ya sortie d'usine ndeko tangu tokolobaka makambo toyewa mpona koloba makambo important ya mboka ya bandaku pe ya bamillion oyo obeleli ya yo mais yo banzi te ke mbongo wana pe ezali ya ngai pe na mboko na boti bana nde ngai na encourager détournement non pona makama mutuka ndeko ekipaka ba option ekipaka année de fabrication ekipaka soki ezali ya sika to ya kala ndeko toloba bosolo pesa montant azokende ozongana yo kona ngai ngana pesa montant ngana yaki makama mutuka Vital Kamerhe mais na ebisi yo tangu na TV oye kolobamba moko prix yo ozali sûr que prix wana mutuka wana ezali ya sika ya basachet mutuka wana ezo correspondre na ba option ya mutuka oyo otali kuna alors tokota na ba considération ya pamba te okay. likambo nga na ekoloba wa o likambo ya bandaku ndeko on va retenir que détournement des deniers publics ezali eloko oyo esengeli koyeba ete na ngonga moko moto wana simbaki mbongo wana na maboko pe atiliza yango na ndenge elongo bani te selon mission première oyo ezalaki mission initiale awa kaka na dossier ya Vital Kamerhe na accusation procureur alobi boye ye amoni mbongo wana pièce versée na dossier etouchame par monsieur Jamal procureur alobi na deuxième accusation po tozaka na oya bandako na kokenda nga alors musika te et que montant wana ezali 48 millions de dollars bandeko bino bozali ba citoyen bozoka pasi ya mbongo ya Congo koleka ngai mbongo efutami yango yo mukanda 57 millions na monsieur Jamal pour na 1500 maisons na ba étape oyo soki tozali kolambusa justice na biso touti na 3 décennies ya justice moko à double vitesse lelo ata to prôner état de droit bato bazali juste nanga bakoyeba ete ezali avec bâton magique te tozali les mêmes acteurs ba kamikaze oyo takotanga kombo wate bazali prêt à sauter pour na kokule mutu sikoyo procureur oyo moni 57 millions balobi l'état congolais a fouti Samibo pour na 1500 maisons na yango awa ba accusé Vital Kamerhe pour na 48 millions ayebisi biso place 9 millions ekeite procureur alongoli 9 millions aboyi kosala biso kopetela biso mwinda na 9 millions alobi pe lisusu wawa que ngai moko procureur na moni 20 millions de dollars monsieur Jamal atindi yango na Liban pour na bino eza kaka monsieur Kamerhe monsieur Jamal alongoli 20 millions de dollars asombi ebimi pour na kosomba bandaku 20 millions de dollars bandaku yango pe ezali na baport mosusu ese bandi na Kinshasa pe na Kasai donc biso tokoti musika mais pona koloba likambo ya denier détournement des deniers publics mibeko ya mboka oyo biso tolobi état de droit lelo esengeli mutu wana asimba mbongo wana na maboko sikoyo maître uti koloba soki ndeko Jamal bayibaki ye mbongo yango oyo nga na ko présumer te je ne peux pas présumer les infractions nde na lobi il se serait présenté devant les juges ou la justice pona kosenga akota la badroit na or ndeko Jamal atika likoloba ngote sikoyo awa boni ye nazali ko appuyer maître tango lobi procureur ministère public ezali déjà en kopesa Vital Kamerhe avantage parce que na état de droit ba yebisi biso bokoy ko funda moto na 5 minutes nanga ndeko bokoy ko funda moto de détournement de deniers publics soki asimbaki mosolo donc Vital Kamerhe neti asimbaki mosolo te bakoki ko condamné pour un détournement de deniers publics te l'infraction soki kozala requalifier et sur likambo ya mibale au lobby bakisi likambo mibale ba retenir yango pe nanu te nasi sambango bon tokende na likambo bakisi bakisi wana moto asali commande nango ministre Eteni vivant de l'UDPS moto a réceptionné bakisi a déclaré ngo conforme na conseil des ministres ndeko tozala likambo eza kokunda ndeko vivant te ndeko Eteni vivant 2 conteneurs de médicaments proches de l'expiration. Mais ndeko Eteni a déclaré biloko wana conforme wapi awa
mabe ya Vital Kamerhe na facture oyo bolobi nazo kaka surfacturation s'il vous plaît pardon na facture bozo kaka likama surfacturation la surfacturation incombe na mutu ya sali facture pas na mutu oyo non la pas na mutu azali superviseur Vital Kamerhe na likambo ya surfacturation wana soki ezali eloko pe etali kutwa wate ezali na accusation ya Vital Kamerhe elobi te mais soki tozongi na likambo ya gré à gré toutes les démarches de Vital Kamerhe s'appuient sur ba lettre d'accord oyo tobengi ya direction générale de contrôle de passation de marché. Vital Kamerhe, directeur du cabinet, a commis en date du 25 pour un dossier, il y a 3000 maisons de Kosango. A commis directeur, il y a DGCNP, Ndeko Michel Ngongo Salumu. Ndeko Wana, ezalaka boye na l'État. Soki, gré à gré marché, ezali infraction te. Nous avons décrit les conditions et koki kosalema pe kopesa yo aval ezali l'état nanzela ya mabongisi ya direction wana très bien direction wana CGCD direction de contrôle de marché public azongi c'est le directeur du cabinet ça veut dire que responsabilité directeur du cabinet dans l'état des droits et sili azongi c'est les lettres dans le 12 août 2019 pour na koloba ete ndeko directeur du cabinet au Sengaki sur instruction du chef de l'État, Talangaya wana ndimi okoyi kokende marché wana okoyi kokende ahead. Mais esili wana te nako suki sande ko Michel ndeko Sango. Esili wana te. Esili wana te. Ndeko Vital Kamerhe en salipe bon d'engagement te. Kaka kosenga na kombo chef de l'État pour na 3000 maisons mokonza lobi na moni 1500 maisons wana malamu. Toke na 3000 pour na policier na ba militaire awa na Kinshasa. Moto engagé Moutasali bon d'engagement wana bitakwira. Ezalaki déjà. Moto akoke na liquidation ministre à budget. Na ba procédure on a Vital Kamerhe jalite. Moto akofuta ezali ministre à finance. Moto asimbi mbongo Jamal Yemoko. Alors bandeko tozala na bo solo. Très bien. To lingate ndeko a futa masumu ya sali. Très bien, merci. Mbongo wana ezali ya biso ngai na koki ko cautionner te. Mais toyebi ete ba officine ezali ko sala po ete. Très bien. Toyo alors azali na mabete merci. Pas na mabete. Merci, on va évoluer. Merci na PDG Gabriel Chabani. Oui, à PCBISO 30 minutes de plus, ça c'est quand même quelque chose de très fort. Merci. Lobby na zopesa ndeko Jenny Maloba, lobby na prison centrale, procès Kobanda, va retenir 4 chaînes à télévision. Et dans la RTNC chaîne nationale à Rosalie Sikawana, et dans la Canal Future chaîne, il y a Vital Kamerhe, il y a Ngopé Gozala, et dans la Télé 50, et Gozala paix sur place, et puis Congo Web, et Gozala place Wall. 4 personnes, lobby Torotala, ma caméra son nenge golega, bon mon amusala nenge gosalama. Pour comprendre bien que Rome, c'est-à-dire ça va célébrer mise à partir à prison. On a prisonnier ma gomona. Yo zala ko zala discret prisonnier pour le moins ko béton en zoto. Et go bimiso pe en direct pendant que za place wala. Tu vas aller dans la voiture, il faut surveiller. Photo ya mutuka Vital Kamerhe. Nazana je pense qu'il y a un imprimat qui a. C'est comme si je savais le roi l'imprimat qui a. Tala la mutuka la liboso les alliés la ngai mbango bande ko fuba monde. Ndeko Jenny. Aujourd'hui balonde ko bande ko ndenge balobi. Question na tout le monde ici comme tu répondre ngana peut-être na kozwa satisfaction pana. Question na ngeza boy. Passation ya marché public au VK basali et respecter ba loi to respecter te ya liboso na tuna kibino. Na tout le monde likambo ya contrat oyo ça mi mettre na ko tuna contrat et responsabilité parce que ah moi des hommes manesika nini makambo ya douane balobi boy Vital Kamerhe na bato nyonso bakoloba na bango balobi tango makambo ya 57 millions esalami bona na likambo ya 57 millions pona bino bato o bakomona ke Vital Kamerhe aza na raison bozokanisa ke na 57 millions ezalaki kaka Sami Boisomba biloko aya nango na port ya Lobito to na port ya Dar es Salaam to na Matadi ya tiki yango l'état de sengeli akamata biloko wana akotisa yango ke nango tina esika bakotonga et puis Sami Boisomba ekobanda kotonga alors que côté mosu baza kokanisa que na 57 millions wana nde zalaki na douane na transport na frais administratifs na lingi bo répondre nga na lolengo wana problème ezande nesika wana ndeko Jenny. Merci mingi ndeko Sango nga na lingi na rencontrer muke maître tango azobanda kopesa biso moral awa ya que
journaliste na avocat tant tozoloba photo la makambo na sincérité photo la makambo na honnêteté photo la makambo papa makambo tozoloba oyo so tozoloba likambo ya officine ndenge ndeko ndeko chimana lobi ngo likambo ya ba officine soko tali mikanda oyo ezo circuler lelo na Kinshasa dossier oyo ezo circuler na Kinshasa oyo kwei na maboko ndeko sango o bino boza nango na mesa o bozo tanga wana e utwa juge mtapesi binongo instructeur a dossier mtapesi binongo c'est ça officine na bino nde boza na officine est-ce que biso abongoli biso nango c'est outil pas na bino nde mutu bobimisi yango parce que boza na officine mobimba botie ngana zo comprendre te Vital Kamerhe azali partenaire politique ya mokonzi ya mboka baza na kati ya boyokane babengi cash mokonzi ya mboka ti lelo ya lobi na lingi te influence na procès wana botika justice esala musala nango justice esala musala nango na toute indépendance parce que yango nde état de droit mais nazo kama ndenge déjà officine moko bino bozo dénoncer wana nzoka nde na ngambu na mitala ba papier ozo balola wana ezala biloko déjà ebongisami pour que lobby ba présentant pas ba congolais nga nazo mituna soki biloko wana ewuti pas mutu à instruire dossier nazo mituna mais congolais akoyeba ngo lobby soki tokokoma na deux dossiers te na procès wana bato ba instruire dossier baza na makambo mususu o bino pe bozo bimisa koto yo makambo est-ce que tokokoma na niveau wana te lobby wana mutuna na ngai ba congolais tozela lobby totala tokokoma na niveau wana te yake bazuzi ministère public yaza na dossier mususu par rapport ya ba élément oyo asambiselaki dossier na koto oyo ba avocat ya bandeko bazo bimisa ba élément mususu oyo bango baza nango est-ce que toko assister na théâtre bongo te lobby bon wana nakangili bongo tulu eloko ami balende koto chimani azo seka wana azo loba wa ke likambo 875 millions de $1000 wana eza likambo ya pamba papa likambo ya pamba est-ce que zo ba ke moto ya mukonza mboka ekataki moto na nini na chango kochanga maloba la monoko okay est-ce que yebi yango ekataki moto pourquoi carburant esili bayoka kinga bayoki pe ozoka carburant esili alors il ne faut pas tant que makambo ya ke moto asombi mutu kaya 875 000 $, même ceux qui mettent à zolo bakeo mais président pe azana montre à 750 000 $. Donc le la président non boti kanga s'il vous plaît boti kanga s'il vous plaît je dois recadrer ce n'est pas ce que lui l'a dit à lobby ezalité ce qui monte la mouille na tonga lobby que président de la République voilà il y a pas yoka quelque part bato ba ko loba que président zana montre moka 75 000 il y a 750 000 $, c'est que andi mayango il doit être objectif et critiqué après si par exemple na ngai ke sango akoza lo babi sango asombi ki ngabo ko to ebale donc akoki pe ko kanisa ezaki lo lenga ko loba mais il n'a pas affirmé to lenga combien toke na zoki selo merci donc to ko loba te ke po yoka ki kuna ke mokonza mboka zana montre ya 750 000 $. Donc il faut que koto yo tobo ya kondima ke mutu kwana eza 875 000 $ te alors que tant mutu zo kendo luka batu ba luka kiti ba kenda ko tala ba misaki ba prix à montre wana na réseaux sociaux to mona ki yango c'est pas ce prix là et de deux mutu kawana mais to lobi abo pesa biso prix bozo pesa prix te pourquoi bozo pe bozo mi balé bozo na ba Android bozo pesa prix te pourquoi bana ko pesa ngai prix olobi yo kanana bana ko pesa ngai prix contradictoire voilà il faut ce qu'on nous contredire il faut pesa prix ya mutu ya Vital Kamerhe o asomi yango ya occasion eza ya sikata asomi kango na eza ba mituna soki na Kuwait eza ba mituna ngana le pesa biso prix ya Kuwait ngana ebite eza ba mituna likambo ya bandako ndeko na ngai ndeko likambo ya contrat eza likambo ya pasi ngana zo kama ndenge bandeko ba ba likambo oyo bazomona ngo neti eza likambo kwa muke mbongo ya mbula matadi c'est eza mbongo ya congolais ba facture te futaka ba taxe te futaka impôt te futaka ngana za na kamo société na ngai muke yo za na société na muke ba pa ko futaka si mbongo to zo lobela o pesa biso kanda mbongo to pesa bato balanda biso na nda kanda ba pesi mbongo balobi no dossier mobimba projet mobimba pardon ya commande ba maison préfabriquée wana 1500 maisons préfabriquées
57 millions 500 000 dollars américains. Babimisi mbongo na mukanda na apesi wana na officine na bango biloko ba préparer pour bimisa lobby. Ala kisioti. Ali ba futi bango mbongo na 6 échéanciers. Ba pesi bango 4 millions 600 soit 4 fois et puis 10 millions quelques et puis 14 millions quelques. Mbongo wana soko sangisi nyonso bazo reconnaître que ça lui 57 millions 500 000 dollars américains. Donc le paiement effectué bazo reconnaître na ba document na bango baza nango wana. Mais maintenant yoka isika le kuta ezo kota ba misela biso lobby. Ba pesa biso contrat. Oyo ba signer na gouvernement, oyo ezo lobake il faut gouvernement congolais afute la lisusu biloko ekangami na matadi. Oye kangami na lobito. Voilà les éléments. Oye kangami na Dar es Salaam. C'est dans quel contrat? Pas bisa contrat wana batangi la biso. Place moyi des autres. Dès la clarté. Ozomona na ba dossier na bango ba bimisi wana. Ozoka. Dossier bango bimisi na office na bango ezo circuler na Kinshasa lelo. Ba la biso contrat wana oyo le baki que gouvernement congolais. Alors que biloko wana oyo eza na ba port wana. Lorsque quelqu'un passe une commande, il y a des éléments importants où ils ont lié la commande. C'est un, la capacité à exécuter la commande de la part du prestataire. Deuxième élément, il faut pas déterminer quand il y a commande ou montant. Il y a projet Mobimbanango, il y a commande Mobimbanango. Le projet coûte combien, la commande coûte combien. Il faut que va déterminer quelle est la quantité. Il faut pas déterminer la qualité de la commande. Il faut pas déterminer deadline, c'est-à-dire la date limite. Mais ce qu'on t'a dit, biloko bandeko basali awa. Ce qu'on t'a dit, biloko bandeko basali. Basi ba yokani montant, ko bazolbea coût total. Bon, on a ça la comptabilité. Ndeko kisombe ya za économiste. Ce qu'on le dit na mutu, coût total. Mais on peut déjà coût total. N'a pas imprévu. N'a pas imprévu de la transport y compris. Et de la kamakati. Frais administratifs. En dehors, il y a un aussi pour payer mon coût total. Il y a payé non bongo pour payer ça y clé en main. Ndaku yangoyo. Bozongi sima. Bolobi na yete papa ndenge za boye. Ça y est biso mukanda ya exonération. Ba ça le mukanda ya exonération. C'est-à-dire l'état lobi mbongo na senga na douane okofuta te. Merci. Mbongo. Oh, il y a ma frère administratif on fout à thé. L'État est en charge. Mais ça doit aussi être. Troisième élément. Troisième élément. Il faut tenir compte il y a que Basengaki ndeko Vital Kamera komaki mukanda asengi biloko wana ebima en procédure d'urgence. Maître azawana économiste azawana. Va expliquer balandi procédure d'urgence et ça va makandenge nini. Ndesika tozolo bake bandeko biloko basali pour ba umba ba congolais toko umba mate. Procès oyo eza procès ya vérité. Toko ndima lokuta te. Na lo sukisa. Likambo azolo ba biloko c'est total tolandi na vidéo non et c'est comme na matadi et c'est comme na lobi likambo ya deadline now, date limite. Est-ce que date est respectée? Très bien. Comment est-ce que Ndeko Kamere a cité le détournement? Nga to vandi na yo. To vandi na yo Ndeko Sango. Yo ozui mbeli. Na yebi koko sala ngoto. Pesi Ndeko Kade a Chibinga. Ba kangote ba kangote. Ba kanga yo. Parce que ce côté na code pénal. Mouton a détourné. Na mouton a aidé pour que mouton a détourné. Bango non se va kodwa etumbu. Na bité ce qui mettra à contredire ngai. Na corruption. Mouton a corrompre. Na o a aidé pour la corruption. Bango non se va kodwa etumbu. Donc Vital Kamere sera coupable na papa. Vital Kamere za mwana mukete. Yake ndeko signer mukanda ke na signawa pesa ma otanazwa. Ba compte oyo fungwami. Ya belle sœur epai, ya moi si epai, ya moi n'epai, ya oyo epai, ya kinga n'epai. Donc juge oyo a instruit dossier wana vraiment ça maïla te amuke koko zalate. Très bien. Biso atozo mona te biso to monite ngana yo ndeko sango to monite malgré banquette au sali au monite. Mais moto a instruit dossier. Amona kindenge mouvement ya mbongo salami. Et longwe awa ekoti awa amoni place mbongo na ke ko suka. Merci ndeko. Ndema ka muto ko découvrir. S'il vous plaît. Et loko ya suka nazo sukela wana, nazo sukela wana.
père ndeko qui sont basés dans biso non maman Amida azana kati ya immobilier tout ça immobilier ni nango papa immobilier nini to ba information de ça nango comment yo azana immobilier on est capable de faire la dépense il y a $900,000 américains le mois comment on est capable nango d'abord information biso tozui voilà maman Amida poser na kati ya immobilier ba accusation très bien s'il vous plaît donc il ne faut pas modifier ba congolais s'il vous plaît ndeko kamere mutazo luka place na ye azate calmez-vous batika ba juge ba sala musala na bango kimia tout le monde a vérité s'il vous plaît ba information etambolaki na semaine awaka na suka ke Vital Kamerhe ba longoli directeur ya cabinet ba révoquer non c'est faux information les a lokuta eza na révocation mon côté eza na document mon côté pe ya présidence je confirme j'ai même ma main à couper on a yebinde yangwala mais nazo lota c'est comme si ba na butu na yebite na moni lokwa ba ko suspendre gouverneur mais na moni yango na butu na yebite mais bo pesa nga réseau tant au kombo ko ya na ko yebisa bino mutu ka Vital Kamerhe yango na simbi yango mo na maboko lakisanga nan lakisanga bato bazola na biso na ndako lakisa prix te prix exact lakisa prix papa nazana prix te papa tika prix ezana papier noir na papa na lobi na prix te o imprimer document mon frère papa oza sango tozana misa yo zo tuna ngami tuna te na lobi yango tozana misa lakisa okati papier ndeko ozo na biso na ndaku mutu ka yango na soki yango zo poser problème kota na Google pesa biso yango soki yango ne mteza na problème mais lakisa bango tozana misa papa merci on va évoluer s'il vous plaît restons dans l'essentiel c'était de pas ça s'il vous plaît maître j'ai donné des éléments botika na 3 minutes donc il faut beau bimisa ça dit sauver kana yo bimisa biloko yebele mo etikali bimisa ngo sikoyo na lingi na yeba marché salami ndenge nini est-ce que respecté yami balé ndeko uti ko lakisa awa esika polele za komona la te moyibi eza mo ndambo Vital Kamerhe pendant que 57 millions samibo aza na coût total o yazui esengela ya kopesa fongola la peuple congolais boabi mosala bino sili bandako yango mais akomi sukolela ote ba pesa mbongo ya douane azali lettre ya douane ba exonéré et comme ils sont mbongo affaires administratif et comme ils sont mbongo transport place wana moyibi eza komonana ya lokola moto atie pelouse na kicker joueur akomi kilo démontrer innocence ya Kamerhe neloko wana qu'est-ce qui fait arriver après procès Kamerhe a kozala quitté ou bien Kamerhe a kozala problème 2 minutes ok bango na pesi vraiment raison na makamsu na yo kaka ba adage msuba ba kwanga to tikela bateke bandeko na ba journaliste ba yebake tozana domaine moko o ezali domaine mo très sensible domaine la justice. Ça dit tant que bazana ba base solidité et ça vraiment très imprudent pour la banque pour affronter un avocat parce que na uta ko ça la formation mo mikolo sur la technique de débat ba lui pour bien débattre il faut ko yeba ba élément intérieur ya débat na ba élément extérieur eza ke na yeba ke na ke pasangwa ça la émission de nini ba question ni na posaka a invité banani élément intérieur il faut ko yeba dossier o ba bengelinga za na dossier nini on y va il faut na ba élément papa sango na za na deux manuels devant moi awa moko ezali manuel de procédure de la loi relative au marché public deuxième document na za na yango ezali décret portant fonctionnement et organisation de la direction du contrôle des marchés publics. Papa makama marché public wana ezali débat moko bandeko nanga ba journaliste nazo regretter que bazana maîtrise te ya dossier mais bazo quand même audace à développer ba notion aux ezali réservé na bato batangela ngo classe. Tozana article 11 il y a la loi portant organisation et fonctionnement de la direction des contrôles des marchés publics. Et lobi boy na makambo tali par makambo marché public ezana ba commission spécialisée. Oyo rôle na bango ezalaka ke soki l'état ngi ko contracter na entreprise bako s'adresser na direction wana ako étudier dossier soka étudier dossier ako sala o abengi yango l'avis de non objection sur les dossiers d'appel d'offres to ako sala un avis de non objection et les rapports d'analyse comparative des offres ako comparer est-ce que prix aux entreprises ont proposé aux avantagés. Est-ce que par rapport à Yabouinde à évaluer Ndena souka kosala avis ya non objection mais aussi balobi boy ezali na article je pense c'est l'article 17 et lobi que
La condition de la passation à marché, c'est cette autorité-là qui détermine. Mais au cas où, ça qui marché mon entreprise a quitter pour réaliser le service à sali retard, tout le monde va payer ça graduellement. Nulle part, ce qu'on a un architecte, va payer ça architecte alors pour exécuter permis palier au pesa commande, na sala boy na sa ba achat. À chaque étape. Voilà, chaque étape. Ndenge moko na cadre oyo mbongo kindaka par étape. Alors, ce qui entreprise a failli na ba mission na ye, ezali pe na gamme ya sanction oyo législateur abongisa. Eza na article 143. Alors baboué. D'abord, eza marché à gré à gré de kolobaki a marché de gré à gré ezali infraction té. Ezala comme marché de gré à gré par rapport à circonstances. Dans les cas d'extrême urgence, pour des travaux, des fournitures et d'autres services, l'autorité contractante peut recourir dans le marché gré à gré. L'autorité publique peut recourir à la procédure à marché de gré à gré. Mais aussi, au cas où l'entreprise a quitté Balobia, en cas de faute grave du titulaire de la réalisation du marché, soit on peut lui adresser une mise en demeure, on peut faire avertissement. Soit on peut lui faire remplacer par une autre entreprise. Et ça va bon que on a coca quitté à sali retard encore que dans le cadre il faut constituer d'abord position vitale. Très bien, merci. Dans une autorité contractante côté entreprise, côté la direction générale à contrôle du marché. Très bien. Implication de quoi vital caméra est à niveau ni parce qu'elle a seulement superviseur ou bien contrôleur. Merci. Tant aux autres avancer par argument merci beaucoup. Merci. Ndeko, vous avez les... Et puis il faut attendre à communiquer, mais puis on termine. Oui, maître. Non, Israël. Elle ne peut pas venir. Ça passe dans mon creux. Tu plais pourquoi? Qu'on le l'attende. Non, Israël, non, ça ne va pas. Lorsque vous voyez les gens qui vous détournent de l'argent, et vous avez des gens qui viennent ici, dans le document est belé. Non, regarde sur la table. S'il vous plaît. Regarde sur ma table. Il a fallu préparer l'émission. Excuse-moi, mon frère. Excuse-moi. Quand tu vois des intellectuels venir ici pour donner des leçons aux gens, moi je regrette. Qui sont c'est un nom qui a commis ça, que nous avons dans ce pays. Mais il ne faudrait pas que ces enfants continuent à être manipulés facilement comme ça. Je ferme cette parenthèse. Excusez-moi, téléspectateurs. S'il vous plaît. Je vous demande pardon. S'il vous demande sincèrement. S'il vous plaît. J'ai retiré. S'il vous plaît. On commande les maisons. On remet tout l'argent. On demande à la Banque centrale. Mutombo délivre cet argent, il doit le verser à Ecobank. Directeur du cabinet à chef de l'État à l'obité va verser na Robank. Au Azali na relation personnelle na Thierry, le Belge. Bachemon okuna 57 millions. Amici Mongwana. Bongo batindi na Liban, qu'est-ce que j'ai dit na Turquie, et ça 8 millions yapam. Ceux qui vont signer contrat dans l'État, ils ont une acquisition ya bandaku, 2. Transport, 3. Érection à bandaku, et 4. Livraison. Livraison donc aux huit clés. Yonanga to kotongisa bandaku na kinkole. Tokutana kunanga na yo. Yo soko pesi mutumbongo. Kendo zo manza na Turquie. Pourquoi que c'est que lobby de société biloko ekomi na Dar es Salaam bimisa sumbongo administration et administratif ils ala kate papa ils ala lokuta pe moyibi yango zaki komona soki Tshisekedi abimi ake kotala ba so de muto ake kotala biloko caméra ni transformer mbala moko comme ingénieur ya construction au lieu atika ba ingénieur muto ba kotonga ba so de muto ba ko sala ba biloko atata mo bakena na kanchachi okomona yemoko siko abandi ko expliquer Nazaki Komituna à comment ingénieur en construction ou bien ingénieur en bâtiment depuis mon colonie parce que binombo yé pour na ko inspecter misala papa na ko yé bisayo
oza sango mokonzi oza na contact na Dar es Salaam ita Dar es Salaam apa sasa unyacheni ishe wangu papa okay ici lisa ita Dar es Salaam ita Lobito ita d'ailleurs quand les histoires qui sont venues pour les camps Tchatchela quand on komaki awa papa c'est un état d'urgence donc transport exaté frais administratifs exaté et komaki na matadi banda ko na no silité ya camp Tchatch et komaki ce qui est commis état d'urgence ça veut dire enlèvement d'urgence bako senga bino ata eloko moko barrière ezate biloko koma mbala moko ne sika nango mais kene na Lobito eloko ezate et puis bakosi na ba document na bango yo ba fabriquer yango balobayi ba communicateur ya UNC baloba te ndeko na ngai Kisombe aza ya UNC tala na ba biloko na bango na balobi ke biloko ese komi na Dar es Salaam ese komi na Lobito e komi na Matadi kene na Matadi eloko moko ezalite balobi ono nani ba port bazo menacer pour bateka biloko ngo aux enchères ils ont le kuta. Moi j'ai fait les relations internationales dans le transport maritime le droit maritime okoki kosema na biloko ya moninga te surtout eza ya l'état donc l'état futaki nyonso 57 millions mbongo nyonso ezalaki lolenge bazoloba samibo et puis naoki reportage Ambroise Mamba Saliao mon frère ami Samibo eza créé na mars 2019 Ousmane kaka entreprise ya nani eza créé na juin à côté de la facture à Moussous. Et puis, il y a un médicament parce que je vais terminer par là. Mon frère, au moment où ici, l'État de exprimer a besoin. Mais là, le besoin n'a jamais été exprimé. L'être ezali, incompétence a été mis en wana. L'être ono, biloko est commis. Et biloko est commis wapi? Conteneur exaté, bel eza, document ou appelle ça transporteur a azu biloko epaya muto asombaki ayeko bel ezate donc basombi bakisi kaka awa na Kisasa ba distribuer kaka awa na Kisasa et puis bakisi ngo eza périmé mon frère entreprise ngo omona kilela balanda nde ndaku ya papa na ngana mama na nga bazali très bien nde sikal soki lelo ngana yo okoko tuna Christine Chibui okotuna Rachel Kisita na kena na zana bango na Lubumbashi tuzana bango epa na biso na nani tuna Yves Bouya tuna Edmond Izuba bayebi epa na biso merci mais kanda Kongo balobi eza siège ya très de plus papa ils ndaku et puis je vais finir par là non s'il vous plaît permettez je vous en supplie mon frère avec vraiment je vous en supplie et puis boyebi que ndeko yo Sami Jamal asala kanine depuis 20 ans na Congo ateka kande ba meuble ateka ba mesa ba kiti ami transformé a commis fournisseur constructeur et bandako kaka na caméra très bien mon frère ça je vous dis vrai merci ateka ba kiti na ba mesa na ba meuble na ba merci merci ndeko sango heureusement oyebi kosala police ya débat na yo toyaki kotika ndeko Joël Cadet au proféré au déverser le kuta na yo awa te ezali ba pensée na yo na ba intention na yo soki na situé yango na koloba que je ne sais pas comprendre comment vous alliez en mèche na ndeko Kaninda monsieur ozotu na ngai ndeko Kaninda na peso prix ya mutuka Vital Kamerhe ngai na tuni yo est-ce que yo lobi likama montre opesi ngai prix ya montre yango eza combien olobi eza 700 000 $ te mais yo lobi nanga eza combien oyo elekaki na spéculation sur le chef de l'État. Attention. Non, non, je vais dire Tshisekedi. On va impliquer Félix Tshisekedi. Nous avons souci dans la stratégie. Il y a UNC. On va saluer Tshisekedi. Bon, mais il y a saluer. Ah, on va saluer. Il y a saluer Kamerhe. Caméra ibi. Moi je fait. Caméra joue la présomption d'innocence. Tout à fait. Mais on va voir le juge. Mais je continue dans la minute d'angaï. Protéger Ngaï, n'a la parole. Mon frère, Nalina Lobaboué, les téléspectateurs Bazola Dabiso. Au Tuningaï likambo ya pri ya mutuka Kamerhe. Na répondre yo boye. Ngana yaki awa, sur makamba pri ya mutuka Kamerhe te. Na ebisio ke mutuka ezalaka na ba critère ebele ya kosombela ngo oboyi koyoka ngai ozongi kaka koloba
que au cas moins pour na PCOT na bi mutu ke so mamaka ya occasion mutu ke kipaka option mutu ke kipaka année de fabrication na lobby kaka. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.